Bonsoir à tous, c'est votre artiste Bernice Boss, votre influenceuse Bernice Boss. Lelo na un sujet to partagé na communauté congolaise, na communauté africaine surtout. Lelo to sujet na biso ezali toujours ndenge mer bon sera na bosolo na ba émission na ngai surtout. Que ça soit la TikTok, que ça soit awa émission on a komi ko sala awa nazana bandeko na awa. Donc to plus pour na kolobela makambu ya ba couple na biso pourquoi ezo simbate na communauté na biso ba papa ba mama bokoko zwa place boyoka o naza nango ya ko partager na bino parce que sali vraiment mawa passe mingi na communauté komona telle humiliation o biso moko ba mama africaine ba mama congolaise to pesi na communauté misusu pe ba mama mususu pe ba déclarer ba lobi ke ba papa mutu ba memi pe humiliation na communauté yango nga na lingi to partager toyeba soki faute ezowuta wapi to epa ba papa to epa ba mama to soki pe ka eza nango kaka makambu ya bamboka oyo ya poto toyaki mingi tokolobela ba couple na biso ya Europe comment ça se passe en Europe. En fait bandeko misusu na yambaki balobi nanga mama Bernice Boss na balana na mobali na ngai na utaki Afrique mobali amemi nga na poto na komi ndako moko na mobali bosolo ezali te mobali abombelaka nga makambu soki amoni eloko ya mabe remarque ule asala nga mwasi na ye remarque papa aza kopréféré akende kotonga ngai epa bato ya libanda eza kutu ata bandeko na ye te pourquoi makambu nyonso tu ya mabe tomemi na communauté na biso na ndenge poto en sachant que biso moko toyebi ke toza ba bantu toza na ba culture na biso toza na ba valeur na biso et tant que les bantu yango nga na lingaki na partager na bino moment oyo toyeba mabe ezouta wapi ba mama baleli ba papa baleli comment mobali ozana mwasi na yo ndako moko papa toyebi ke ba couple misusu na poto ndenge bazali wana azana bandeko atika na Afrique okutani na mwasi pe atika ta mususu mama na ye na Afrique atika pe bandeko ne na Afrique bokutani myo baye bolingani soki mobali akomo lukotinda mbongo epa mama mwasi akosepela te mwasi pe so abia tinda mbongo kuna epa papa to mama na ye mobali pa kosepela te yango nalingaki to partager conseil eza kaka ke boyeba kofanda na bakouple na bino toza babantu il faut pas bobosa na yango l'esprit ya poto ekaboli bakouple ebele omona mobali aza na mwasi azokoka kozwa soin na ye te to mwasi ayebi kobongisa ndako te na place papa aya ata ndenge na poto bato basalaka to mosusu mwasi azosala mobali mpe azosala mobali okoki mpe koya oye mpe koyede mwasi na yo na mosala ménage ya ndako tomoni combien de bakouple na communauté congolais oyo bapiblie basi na bango mitakala oyo mpe bapiblie bandako na bango moko ye moko papa alalaka na ndako wana makokamata lisusu ndako wana na bosoto nyonso parce que soit disant raison na bango ke mama azosala ménage te okomona papa ye moko mpe lisusu akoti na erreur wana akomi kokende kopiblie ndako na ye esika afandaka na bana na ye tosambwe mingi communauté na biso eyokisi biso soni biso basi na bino toyokisi bino soni bapapa baleli bapapa mpe boyokisi biso soni solution eza kaka ke topesa na baconseil ya bien mpona bato bazwa directif yango sujet na nga ya life oyo eza vraiment ke communauté bozwa bavaleur na biso eza ancestraux bavaleur na biso eza africaine tolata yango na nzoto eza te mpo boye poto bobosana esika biso toutaki bavaleur na biso etant que de bantu omona mobali mosusu aza na mwasi na ndako mwasi atiki ndako osali te papa edaka mwasi to kobima kuna oke kotonga mwasi na yo epa camarade ya mwasi na yo oke kotonga mwasi na famille na yo na place oyo ede mama chéri eyaka mama na nga nayebi ke ntango so ozalaki ya kolemba tosala ménage biso mibale bozongisa nanu baharmonie wana ezalaka biso baafricain kala na bacouple na biso etant que de bantu ke mobali aza na mwasi na ye akoki mpe kozala soutien mpona mwasi bapapa ya lelo tozokomprendre bacomportement na bino te kotonga basi na bino soki omoni mwasi aza propre te yo moto ya liboso korabese okobebisa image ya mwasi na yo epuis soki boboyani na basi botikaka kokende kosambwisaka basi na bino na bareseau sociaux parce que papa mobali oyo asalaka bongo franchement mpo na ngai namoni vraiment mobali ya bongo aza na ye kaka yuma epuis oza na yo mal élevé parce que mobali oyo aza na bavrai valeur ata mwasi yango asalaki nga mabe boboyani okoki jamais kozwa temps oyo osambwisa bolumbu na ye wana bamama baleli kote ya bapapa ndenge baza kosambwisa bango basi ebele baleli tokoti badépression même na bareseau sociaux
basi ebele lelo bozo remarquer bakomi ko finga ba gros mots na ba réseaux sociaux ba maman musu ba leli ba lobi tozo finga ba gros mots parce que mobile on a sala kinga mabe a troublé bongo nanga, mais il faut pas oublier que nous on est de Bantou, vous pouvez pas moi si okoki jamais cause en a faiblesse, il y a blessure moi comme mais moi puis il y a des gens atika la jusqu'à na bati na kimobanga atika li na buzo ba wana yo oyo kweya ki mama yo kweya ki papa. Et si ka faiblesse c'est ya qui tombe sur Nicolas divorce Nicolas makamama bo vivre en couple to oyo za ko vivre en couple na mon frère ma sœur bo se relever batiaka toujours nzambe na contrôle à nyonso et puis bo za kana dialogue et loko bomi biso na communauté dialogue ezalaka lisusu te po mutu to alingi kinga surtout ba esprit wana na ebité bo uta nango wapi to mimiango na mboka ya mondele hein o mutu nyonso to akoma danger ozana mobali na place moi si ami kitisa liboso mobali moi signons surtout ali kaka zalake liboso mobali yende azali comment dirais-je yende azali supérieur à mobali en oubliant que bokenda que église boyo kaka parole en nzambe nzambe aza kotalisa biso que moi si liboso ya mobali na yo même liboso ya ba papa moi c'est sengeli azala moto ya komi kitisa yango ngana mema ki conseil ya lelo to solo na na communauté na biso po ba mama baleli ba papa baleli papa moni bana basi musu ba ye poto azana mama te azana papa te misusu pe baboti bango na poto mama kufa kala akola ne pa ba services sociaux okozwa mwasi ya modèle a bongo okutani na française to belge to américaine okutani na jeune fille ya mochindo wana yebi ata ko sukola nzoto te papa l'air okoti na vie ya mwasi ya bongo yo faut la source à bénédiction yo faut yela ye implice. Là, ma combien de besoin le baquet, femme sage bâtit sa maison. Bah, l'obi kara na basité. Et les hyper le baquet mi balipé. Il faut bâtir un dako na ye. Mais bah papa botike la kaka bah maman charge. D'ailleurs bah maman va leli bah l'obi bah papa bâtique la biso charge. Bah boya gola ta charge. On a dit c'est comment kara ya biso. Yango conseil ezaka kake. Soko moni ke moi si a modèle a bon papa ozuye pe sa moi si no conseil maman yeba sukola ranzoto boye soki pe yo pe papa yebi te ba kenda ko tuna ba kulutu ba yaya basi ba yebi pe baza ba sala vie ba yebi ba ko pe so conseil ndeni yo conseiller moi si na yo boye ba ko protéger basi na mama bala yo pe maman moi si azoka toujours soin nzoto na ye moi si azana mobali na ndako to remarquer surtout batu bazana ba couple. Je sais pas, et pourtant, biso tout le monde a dit, tout le monde a Afrique, ba maman na biso, ba koko na biso na banda kwa mabala. Au monde a vraiment maman que à la moukaka 6 heures, hein. So ka yebi que papa ko la mouka 7 heures. Maman ta soukou 5 heures du mat. Il faut maman la mouka, a ki a souko linzoto na ye. A bongi si mobile biloko kolia mobile na ye. A bongi si bana na ye. Là papa ko la mukana bana ba meli petit déj ning ezalaka mama mutala muka liboso kozwa soin ya na ye po bi papa ki di musala mais bino ba mama poto boya to solo la ba mama koma yo mama ata to ya ki poto ango balobi ke bino basi ya poto to lata bizaleli ya mboka opo balobi 50-50 mais yo bosani ke yo za mama na Yesu yo bosani ko za mama Afrika utaki Afrika ta basi yango mindele bango moko bazala bizaleli o te biso to kanisa ka ke ba nango to ye poto zwa kote ya malamu ya bandeko na biso ya mindele to kutaki ya basi biso basi ya miindo to zui mingi basi kote ya mabe genre ke ozana mobali na ndaku omona mama sukola bilamba ya papa te mama sukola ba kaleso ya papa te pourquoi na sukolele ba kaleso tozana mboka 55 mama ongana kendaka musala ye pazo kene musala ozwaka ta ko bomisa ndaku te kolambela mobali te yo koma mobali na ndaku olingo komisa nde mobali na yo yende akoma mwasi na ndaku mama na lolenge ni bolingi mibali bafanda na bino valeur ya mwasi ezala basi ya mindele tozomona bango biso to wuti na ba mindele tomoni ba nga belle-mère na nga mindele na mona kie na ndaku libala ndenga za ko kipe beau père alambaka abongisaka ndaku na ye aza douce na mobali na ye biso basi ya Afrika to ye poto to zui kote ya mabe to komi dur na mibali mama osukolela ka papa ba kaleson te et puis osombela ka mobali kaleson te po mibali des fois ba papa ne bazalaka ta osazane na tante musala na ye ndaku ta ozobi ma vite fait que ta baninga na ye wana eza makambo ya mama mwasi aza na mobali na ndako il faut kozwa temps kosukola ba kaleson mobali na yo osukola ka bilamba mobali na yo ongumbi soki bato bayebaka teke na poto tozalaka pe na service ya ba femme de ménage moins cher
ba drive ekoma nango okoti na Facebook na drive wana ngala zo pesa bino na ba conseil ba mama okoti na Facebook na drive wana okomona bakomi okomi nde balukinda koluka bandaku ba misu bakenda koluka biloko osomba okoki pe kokoma femme de ménage obeti na commune na yo kotoza femme de ménage ayaka bazwaka bango 10 euros 12 euros par l'heure mama soko za mwa soko kaka mosala te tant si oza no makasi ya kosukola kaka basani mais kota ko ngumba bilamba ko karate baninga basi basala ndeni ozwi tana yo bongisi déjà ndako no sukoli basani o etikali ko karate ya paso sukoli bilamba na ona semaine obengi femme de ménage wana futi ata 40 euros 30 euros 20 euros mama na désir akongumbelo bilamba papa ye bino tu bozana ensema soki po lingi dépasse te po ba couple bele pende bazana balingana ba ko économiser makasi net ba couple ba Congo par exemple to pesa ba ko conseil ya nyesa ndeni so nde balabaka bibala ba Congo ba baza trop économie maman soko za la mobile ya bon qu'est-ce que tu vas faire il faut même ambiance na ndaku obongisi ndaku soki bilambo koka kongumba te net ngala kwa nango ngumba bilamba te soki papa ye na ebile na ozwa papa olambeli papa papa le kitoko osali mwa massage na makolo sopa lingo sala ye manzaka zaki mabe obongisi mobali na yo mama otie bilamba na le ozo repasser papa pe oye koko senga papa lisumi chérie viens on va prier mibali pe baboya kana bango te surtout mibali la biso poto na comprendre te bino ba mama poto de bomona ka mibali ya poto compliqué hein mibali so bazala bango compliqué te mibali ya poto basungaka ezaka ka respect tozana mboka moko biso toute mitu koma lokola mindele to koma fragile siko yo leur muninga uti déjà musala uti okutana na patron mundela susi moto aye lisu pembe na opna place opesa ye kimia ata soko zana besoin senge likambo to senge loko kende nango na ndenga bien otiki muninga 8 ans occupé bien lié mibali bazaka mabete baza lokola bana bakoko na biso bazaka koloba bongo na suka film le koye na nini na ko proposer chérie tu peux m'aider pour na sala boy na bongisa ndako boy mibali baboya kate mibali misusu baza tellement gentil to ka moni ke moi sanga tianga l'aise naza bien bébé na ngata lembi au mona ye moka yo senga yo sala ba mama bo lembe seki ba papa ba leli mingi bana pe ba leli mingi parce que bana ebele lelo ba komi kokola bango moko papa azate na ndaku mama ozana papa na ndaku komi ko monela mobali depuis ka mwasi akoma ko mata likolo ya mobali otika ya mobali mibali batulaka te me biso totulaka okolaka ngana kotula te naza kitoko naza bwe mama totulaka na kitoko no mobali abalaka bizaleli yango bandeko na ngai ya ba congolaise to meka ko améliorer bizaleli na biso na ndenga poto mama mwasi libala fanda ka salite te ma chérie yo koma mwasi libala suka mutu salite mobala utaki musala mobala ozonga yo kuta yo kana pyjama wana depuis mo ya tika kyo nango koma mobala kendaki musuki ya mwasi libala mwasi azana mobali na ndako soko kokaka na ko sala basuki te mama kata suki mobala lelo pe ko ngolinga basa basuki ya mikuse to soko yebo kanga suki te luka style moko bo sali shampoing yo moko sombi ba crème koma ba conseil koma na ba YouTube osali ba bain na yo bien kitoko tiesola kitoko na moto bendi chignon soko ninga na ko coiffer te mobali lera utaka musala fo mobali ya kokuta oza très élégante na ndako yo koma mobali na wazo uta musala mobali azo ya kokuta yo na sola kimpeka to bobani kimpeka bolimbisa lingala mobali soka uti musala il faut ya kokuta oza belle bien habillée bolingaka après bino bato liboso ba mama ba africaine bo bandolela mibali na biso se bakomi na mbo bakina ozwa mindele na mlo bokasa bo kopia mindele bo kopia ba fia mindele te bo kopia bango bien te so bo kopia mindele sa bo kopia mindele mito esala te parce que mundelo ayebi moi si toi bi ko zwa so mobali bi mobali nga uta musala ozonga ndako na ngefoza propre il faut na lambela papa kitoko nga mona na obwa kama na lingerie na wakana so pe bana bazana ndako kokolata kitoko ebike papa sa bo négliger ndako mabala mais soki bozana copinage bino bato liboso bozwa kaswa na bino ba mama boye ba ko blengela mabala na bino likolo nango mwasi azalaka propre mwasi tout ezalo abalité auto ezalo abali mwasi asukolaka normalement 3 fois soki tozana été soki tozana air à malili mwasi asukolaka 2 fois na tonga osukoli nde tokena misala soko zongi sukola mai longola salite nyonso tout avokende pembeni ya mobali soki osalaka avoya pembeni ya papa sukola nzoto lelo mibali bakomi kofinga bino o mobali nanga tonga kange pa bato poprete eza te bapapa
na ye nano epa na bino pe naseka na berni boss bapapa bino pe boyebaka kobomba sekele eza teke bosoto mwasi na yo botutwa ndako na yo okoma komema ngo epa baninga okoma komema ngo tina ba réseaux sociaux ezala jamais na communauté congolais hein. Que mibali na biso azana mwasi na ye mwasi azobongisa ndako te atiki ndako salité et puis je sais pas comment elles font ces femmes là pour tika na ndako no une semaine sans arrangement puis t'es avec ton homme à la maison et comme tina niveau mobala ke ko ba vidéo à mwasi abanda ko publier ndako na ye salité sika bana na progéniture na bino ba progéniture eza wana papa boyo kisibiso soni bino pe ba papa ko publier mitaka la basi mabe ozwa mwasi bobweli na mwasi memi mwasi rande uta wapi keke même bakoko na bino basala ka ngote baboti na bino bapapa na bino basala ka ngote ko sambusa basi na ba réseaux sociaux bapapa bino pe bolingi ko sunga mwasi te mwasi ye moko akendaka musala makasi mwasi ye moko azongi susa lambelo abongiso papa ata fleur apambo tikala kosombela mwasi to basa bafrika balingi mbongo nani akoso ba frère nanga bapapa nanga baleki nanga bana mibali bomeka na ko améliorer côté wana so za na mwasi moko ya bien o azolinga o za ndako moko déjà son ndimbo fa ndako moko ça veut dire que tu as trouvé que aza mieux personne n'est parfait ou ta ba comportement na biso na ba famille na biso to memaka ngo to se mélanger deux comportements essayer même o bo salaka o babaka no feeling no love feeling exact pourquoi vous avez na couple né parce qu'il y a feeling ya on na love et comme isko koma conseiller à mwasi na yo mwasi zala conseiller à mobali na yo soko moni mwasi azali eloko mabe fandise mama to solola eza faiblesse te papa soko moni mwasi côté wana propriété ezate papa yo moko ke no sombela vraiment na nko sombele ba produit oye na ngona nko bebe la bo ke osukola yo moko kati a papa palo lié bien tikuna na se o palo lié kitoko après là aussi ça bon on na l'action yo moko pe fo bandu ça bon boni boyko okina ngona ndenga ambiance okina ngote na ndenga butete yo boni bo salité bo ba mibali ya maloba mabe bazali esika kimia eza maloba kitoko ebimaka nde sika bénédiction kendaka lisusu ebele borobota bana na bénédiction couple wana pe wumelaka dialogue ezate na ba relation mibali bolingi kotonga mibali ozobim koma yo monaka nidita mwasi wana papa ozolala mwana mwasi wana mozozwa audace ke kotonga ye menzoto afi wana yo yebi papa oh mokile comme ndengeni quelle abomination pour moi c'est l'abomination parce que tu peux pas dire que tu es mon homme mais tu es le premier à aller cracher sur moi tu es le premier à aller me dénigrer s'il y a un problème viens me voir venez parler bobima na babizaleli wana ezo bebisa ba image na bino na poto to lembi ba papa papa po meka kolata attitude moko boya bien nga toko zo lisusu ebele akoloba parce que moi maintenant je travaille chez Sam Production je suis là pour nos émissions ebele pour les conseils par rapport au couple parce que je vois que dans notre communauté congolaise et dans toute la communauté je pense que d'autres communautés si on a besoin de ça pour la propriété yo jeune fille ozana mobile nanda ku maman ozana mobile nanda ku zo soin na yo ma chérie ça l'effort au côté ta dépression pourquoi toi tu as un homme à la maison. Il y a des femmes, même elles sont célibataires, elles vivent tout seules. Nos autres continents kunayo luli. Okomo na yaza toujours propre dans nzoto na ye. Soko zoko kamakamute na couple to komaka déjà ba camarade. To komaka déjà yaya na leki. To komaka papa na mama. To yeba ka kopesa na ka ba conseil. To yeba ko fandisa ba couple na biso parce que belé ba leli, ba mama ba leli, ba papa pe ba leli, ba couple na biso et baby, respect zali sous na communauté. Biso moko basi na bino to fingisi bino. Bino pe mibali na biso bo fingisi biso mais est-ce que tu continues kaka na mabe toto ya na makambo kitoko na communauté o ekoki ko aider ba leki na biso bazolanda ba mama na biso bazolanda ba papa na biso bazolanda ba yaya na biso bazolanda ngape na yebi ke boyeba kingai tant soit à l'époque na bizaleli ya mabete et puis boyaki ko kama bokomi ko mona mère boss Bernice boss na ba réseaux sociaux na makambo moko epesa kinzambe le kumute pe pesa ki communauté na biso le kumute. Mais par la grâce de Dieu, Nabimi Nango, et puis, boss Nanga Salinga y confiance, Sam Pro, donc Nazawana, pour Nabino, toujours humble, pour Nakuya, Namakamba Kitoko, pour Ekosunga, communauté congolaise. Donc, je vous aime beaucoup, Tozani Belé à Koulouba, on a beaucoup de temps,
Tout le temps, Bobandoko Monangai, toujours na kozala na émission chez Sam Production. Et je vous aime beaucoup. Botikala na kimia na Yesu. Papa, maman, ou alandinga nzamba pambola bino. Bo retenir ya malamu na émission na biso ya kitoko chez Sam Production. Je vous aime beaucoup et soyez bénis.